Kinshasa na biso réalité ya bana kino. Bon dimanche na bino nyonso bozwi occasion ya kolanda magazine na bino Kinshasa na biso KNB News. Tolobi KNB News ezali TV ya liboso oyo esalami na République démocratique du Congo pe na monde entier ekobana kopesa kabino ba information en continu kasi nyonso ekopesama na lingala parce que lingala ezali langue oyo elobamaka na communauté congolaise à travers le monde entier pe ezali surtout fierté ya biso bakinois. Tobana rétrospectif na biso mokolalani to lakisaki bino ndenge nini ba mama mususu batindaka bana na bango balanda ba papa na musala pona koluka mbongo ya wenze bolandaki yango lendi. Na ba couple ebele dialogue pe amour ezalaka lisusu te. Okomona mobali soki abimi ake musala akotika mbongo ya wenze te pe mama akozwa alandisi papa bana na musala po bakende kozwa mbongo ya wenze. Comportement oyo toyebaka te mabe ezouta epa ba mama to ba papa nde bazo se comporter malamu te. Boyoka ndenge population ba expliquer. Tango yo papa un para, tango bima yiko luka, tango zui mois 10 francs na yo, faut arranger dans la route. Otigeli mwasi, mwasa balando na musala ndenge. Mwasa moniko yo tigeli eloko te. Atindi bana balando na musala. Eza faute ya papa. Loka par exemple yo chauffeur, osala gi lobby, ozui mbongo, ozui kuntwala, ozui mbwenji. Motigeli bana eloko te. Otigeli mwasi eloko te. So bana so babimi na are. Eza faute ya nani? Ya faute no papa. Papa n'esprit a bien, so ki bana baza bien na ndako yo partout. Même musala na yo nzamba ko ba akotaka loboko. Soki ndako neza bien te, même yo papa ke musala o se retrouver te. Papa na na ba olela na ndako. Moi ça zo yima na ndako. Ozo comprendre? Ah, soki moi ça za l'aise o yo tikele mo atoke na yo moi ça ana droit ko la note pas za poser na bana na yo na ndako ya koleza li. Eloko za makasi ka moi ça zo kolia na yo na bana. Siko so yo tikate. Bana ba osani. Sozo mona majorité bana ba ma ba fazer za ba cause ya biso ba parents mona ko kolia te mais yo papa ozo mbongo ozongi na ba kuiti na ndako mais bana no tikeli bango eloko te ata nzambe na likolo apambola ta punir toujours. Bon comportement wana ezali malamu te mais omoni ba comportement wana pe eye sikoyo vis-à-vis par rapport d'abord ya conjoncture actuelle puisque tango biso tokolaki makambo wana ezalaki te eza pe raro mona ke papa tia pesa mama mbongo mama tinda bana yaka kozwa na wenzi te mais lokola ba papa misale ezali te lemsu mama bimi na tongo atike eloko te akoloba na bana parfois eza bien parfois eza pe mabe eza d'abord faute ya papa mais faute ya papa puisque papa tike eloko te mais papa pa akotike eloko te na ndenge ya konte na ndenge ya mabe te puisque azwi te mais maman lokola debriaka lokola na ndako ba maman pe bakoma kosunga ba papa yango mwana landi mais tout ça soki mboke fandi bien papa za na musala mwana biloko wane kozonga lisuta eza mabe eza kitoko te eza mabe pona papa to ake musala ke koluka il faut que azala mutu moko azala kimia azala bien posa musala malamu siko jo mama otika na ndako ozwi bana olanisi papa eza kitoko te tango pe ba ninga na ya musala ba mona siko bana ba ko mona ndele ba mona kaka papa na azala ka bien na mwasi na ete azala ko na dialogue bien te na mwasi na ye poso azala na dialogue ka bien na mwasi na ye akoki ko bana ba ko landa papa na musala te. Franchement comportement on eza malamu te na ndenge nini ces derniers temps mboko komi passe papa ko bunda na tongo abimaki azumwa quelque chose soka tikeli yo pe faut ça l'effort luka ko bikisa bomo ya bana po bikolo tozoko ko vivre te parce eza makasi comportement to singa ba mamba batika eza kitoko te ko landisa en plus ezo honorer yo moko te ekozaloye na kati ya musala boye ba tala tala mama ngoyeyo o atinda ka bana ba ya kozombonga papa tika te na kosenga la mama ta batindi 5000 6000 7000 salaka effort po ndako eliama bimeke musala fatika ba papa msu batika te papa msu ba papa milangwa ba papa ya basi ebele
ba papa baza ba équipation belé yango moni ke ba papa misu batika kate mais papa normalement tanga zo manatonga tika ya kolia atiki ya makambu nyoso to ye musala sali musala ne poser na kopesa na ba papa faut bo chancer bo zonga na katanzela ba mama pe faut ba chancer ba zonga na katanzela ba za logique a to ba changement de mentalité to lu kaita de droit faut changement za na makambu nyoso tu. Tokosenga kaka na ba papa botika kosala makambu ya boye po papa nyonso akendaka musala po na tongo ayeba na kotikela bana mbongo ya wenze na place ke maman alandisa yo bana na musala po makambu ya boye ekosilisa yo papa Valère na esika osalaka. Bino pe ba maman botika kotindaka bana balandaka papa na musala atako atika kimbongo ya kolia te peut-être yazalaki na mbongo te po atikela bana balia Kinshasa eleki partout. Pourquoi basi kitoko bazalaka na problème ya kokota na mabala préoccupation oyo tobi tunaki mokolo ya mardi bolandaki yango pe population bino nyonso bo réagissaki. Afi ebele lelo na ville province ya Kinshasa ba koma na bango kosali la beauté oyo azanango. Okomona ndeko mwasi vi na ye kaka ya mibali ebele pe kosala ba vie ya malamu te. Constate osali na ville province ya Kinshasa basi oyo ya bilongi mabende bazo bala kasi oyo ya bilongi kitoko baza korumela toujours na ndaku ya ba parents ezalaka pona nini population oyo tokutanaki na bango boyo kandenge ba expliquer. Respect de boso bozalaka na respect bozo bomba tolo bozo bomba makolo sikoyo bokoma tolo na bino bolate ba mwa soutien ya mike mabela nyonso di banda bo okamati pantalon lati ndani oyo bazo benga soki sima ya mukongo tena se sikoyo yango zo mona ba jeune garçon moya bazwa bino valeur ezate kofinga areba finga papa ezate bakoma kofinga bino ba mama respect bana ba melungulaki bino moko yango bango pe bakamati bino respect ezate bato mabe bazoko mibomba makolo na ye tolo na ye sikoyo muto yaza na besoin na ye akosala nini nakoko bala kasongolo yo mais yo za kitoko moya babala yo ezate pona nini tala na le comporta ozanango banda ndako na bino obimi libanda c'est la même chose ozongi ndako la bilo okamatana liputa olate soki obimi na kweba olongoli liputa na chakose wo talaka mwa zip msusu do yo kuta wabui talaka mwa zip mwa ya vanda malamu ezate akamati makolo loboko na ye ezaliao bo bango soki opesi conseil mama akoyebisa yo papa tala oya yo eske esu yo obie lokola yo tali ole ezaya yo te esidi soki otali bien basi ya kitoko bazalaka fier basi ya kitoko bango nde bazo seke mobulu eza trop na Kinshasa lelo eza mpona basi ya kitoko wana telema azomimona aza kitoko yango azomona te nabala nano te nasalela na kitoko na ngai yango azomona bazomila trop na kati ya bandako ya baboti bon mpona kobala mutu fo kotala nano un bizaleli na ye malgré aza kitoko na meso aza bizaleli mabe moya kobala eza te bon conseil monga na opesa bango ezaka moko age ezokende kitoko ezaka na mwata nango mpe ezaka emo kitoko mo kitoko esili fa kosalela siko nde temps kosalela nde kitoko te salela nde temps omoni basa kitoko ba mibali biso mibali ebele to envisageaka bango un peu beaucoup plus bon oyo bilongi mabe wana bazalaka un peu sérieuse kofanda na ndako peut-être batielaka ekate so akuta na mobali moko bamoni ke une fille sérieuse akozala na mwa facilité akozwa libala bon oya kitoko wana oya okoma loyenge po aza kitoko oya ye na mbongo wana kuna ye na beauté wana kuna ye na matériel didactique epesi mwa loyenge wana nde esalaki abala te so batangeli abimaki na nenson abimi na imana abimi na songolo fakala donc mobala wamonaka nga mpe nazwa ye kana lekana nga ere alekani mosupa ye akoyaka na meme morale wana alekana ke na RDC basi ya kitoko baza ebele basi bo bazangi kitoko baza ebele mais boya bazangi kitoko baozwa mabala na sens nini boya kitoko batie d'abord arrogance liboso na ndenge ke bamoni ke kitoko na ye il faut akutana moto ya mbongo il faut akutana moto ayebana il faut akutana moto aza niveau moko ya classe ya likolo mais nyonso wana eteli siko bongo te biso pe mibali totalaka kitoko te totala mwasi oyo bongo ezosala asunga mobali
asunga libota mobali asunga baninga libanda et puis nyonso on eza contribuer pour na mboka yeto mwam yango nazo pesa conseil basi ya kitoko makasi batika erreur wana kitoko ye mutasali kitoko te nzambe nde mutapesi ye kitoko apesi moninga mwa défaut mais mutunde sala pona kosunga ekolo alors yango siko ngazo senga lokola boye basi kitoko soki bora te mabala ebele lolendo eleki na elongi na yo na kitoko na yo na suki na yo na makolo na yo na kolata na yo alors que nyonso wana eza intérêt ya vie ya moto te toboyi te kozala kitoko eza nango péché te kasi il faut pe oyeba kosalela yango pe oyeba se comporter malamu po kitoko epesaka libala te batalaka nde comportement donc bandeko ya basi boyeba changer comportement na bino po valeur ya mwasi ezalaka nde na ndaku ya libala Kinshasa eleki partout. Mercredi na KNB tolakisaki bino ndenge nini ba étudiant na ba élève ba se méconduisaka na ba école na ba institution na système ya point sexuellement transmissible, c'est-à-dire mwana a cabine zoto na ye po aleka na classe supérieure. Lelo ba élève na ba étudiant mingi bakendaka lisusu classe pona kotanga te. Okomona étudiant to élève azokende classe azokende na e classe te lisusu pe bakendaka na bango pona kaka kosala ba aventure kasi ayebi ke na fin de l'année akobima na procès po bapesa ye ba point. Nango tozomona ba élève to ba étudiant mingi aza na ye diplômé gradué licencié mais ayebi na ye ko défendre diplôme na ye te po atanga na ye bien te likambo oyo etonisaka bakino mingi boyoka ndenge balobi. Bon en fait roi liboso na lobi non ba élève bakenda la classe po mana ba professeur bon nga de ma part non connait ni roi liboso na ba professeur donc élève non za bongo fotanga tant que na classe ya vie mo moto sala ngwana mais aujourd'hui que classe pour mana ba non professeur mais ça déjà ma bé déjà mais il y a souvent des élèves musubala bon bazoba ayebi que ndé nazala nga bon na nga maeli te mana professeur pour nazoba point donc déjà côté élève yango mais côté ba étudiant tant que le monde université mon univers yango ba bêtise wana tout salama mais ba étudiant la plupart étudiant mana ba professeur mingi ba na université ba science ngana tanga na ISES ton professeur moi ya moi c'est linga toujours ka bamban so boki relater ne masolo bo moi suka biso ke nondo des abongo il faut bimana ngai pona sabe des ba arrêter beza na mon université les ba professeur musuba za ba magicien ba musuba zana ba rapona de tout ba bana batu oko bimana professeur musubwe lobi kuna au moins mamezo simba te au moins kuna lobi kuna ozo musala te lobi kuna ozo bota te ka ne la faire le baki les arrêter bele madame eza élève wana okoma zoba parce que poani attention ko ko tsa demande na musala ba rejoindre parce que poani école akendaki kotanga akende otanga bien te akendaki nde po ba professeur ba bimanaye oza mayele te eza mabe makasi il faut batika ba comportement wana eza mabe makasi ba conséquences ya tellement belle aujourd'hui ma professeur wana peut-être que la maladie mort quelconque quand on bimine article lui en à part yo oza ba fie belle ka ta yendo ntabia déranger à cause déranger là ba peut-être 10 cas dans le même auditoire abimine on ba réalité ça tellement belle à cause incident malade belle à partager na yo tant yo aussi sa classe ba point repère ça wana aussi c'est arrivé que non au bali aux obotate parce que au bosani ba passer na yo nyonso passer na professeur mo boaki na vraiment le yenge donc c'est un peu ça comme conseil exact que ba fille botika ba vie wana soko na université na détermination à réussir travailler et tchanzambe au centre de tout parce qu'on dit avant tout faut d'abord placer Dieu au centre de nos vies soko na nzambe quelque chose professeur a déranger ko boyi ata zo kanyo nzambe moko za comme juge na pas témoin
soit on a tout point de monter mais à aider. Donc faut toujours étudier, avoir la volonté d'études au lieu de courir pour payer ça va tu ne peux pas professeur, baza marié mais baza ko abiser na vie na ko bala ote à chacun no ka tikio. Faut ko tika viona eza bien te. Premièrement on a condamné na liboso enseignement na biso. Eza bien te, suivi ya malamu eza te. So total ban ebele à 6 classes. Mais ayebe loko akene kotanga te. Tanga kezwa musala abosana ki un jour bike kolanda ekota kenda ki wana. Bike landi akoki musala te balongoli ya ekoko sote chef alobaki to abimana ngai nda boyaki. Donc ezake ban ebele bakenda kotanga te. L'état il faut ça la suivi. Bana na pesi bon conseil que mwana mayelo ayebi liloba nzambe akenda kotanga mais oyo azana déjà na ndaku na bango ba pesa conseil ya malamu te ba do ntolo baké ba edika bien te abana kindumba na ndaku ti amemi yango na école c'est que ce wana côté na bana na opela ba conseil te na opela conseil par l'état landela ne batu wana. Eza malamu te na ye élève to étudiant ko bimana professeur pour na kozwa ba point pour na classe to kenda kande ko apprendre soki eza na ba matière misusu oyo yebi ke ozala ka faible na yango ya malamu ezali ko sala ba recherche pe ko fournir ba effort ebele pour na ko kolisa connaissance na yo kasi ya ko bimana ba professeur wana nde ezali mabe to ko singa pe na bino ba professeur oyo bobimaka na bana batu ya basi botika po soki basali yango na ndeko na yo ya mwasi to na mwana na yo okosepela te Kinshasa eleki partout. Est-ce que ezali normal pasteur Tope Mosana Nzambe azala bongo na basi mibale ezali oyo tolakisaki bino mokolo ya jeudi bolanda? Tokoma komona ba pasteur ko bala basi mibale tope ebele surtout ba oyo bazalaka na ba pays étranger okomona kuna azana mwasi awa pe azana mwasi mususu yango tosolaki na population pe na mosali ya Nzambe moko pona koyeba soki pasteur akoki kozala na deux femmes. Bon, pona nga est normal tie babalaka mbala moko tiliwa omoni eloko wana alliance balata ngomba mo tant bazo ko honorer atoki ko bala deux fois ko honorer le sunde ba honorer ki wana ti libale ezalaka mbala moko pona nyonso ba pasteur oyo bakena obala basi mibale misatu eza ba posa nzoto mtisala bano yande moka tout compé na yo oza na fiancé na yo oke libala ndo kenda ko filmer omoni su mususu oke olingi est-ce que olingi nde mondo olinga mwasi na olingi ndenge moko te yandenge mona ba pasteur pasa ko bala basi mibale te pasteur so basi mibale faut obimisa libanda ya église tout comme ba pasteur musu baza na kati église bazo sentaka ba olinga ba fille basanga ko pezo ke mabe makasi pasteur faut za mwasi na moko tanga linga ma pasteur faut ma pe misu olinga so tala susu sœur Angèle ou bien sœur Chantal jamais et ça le matin et quand tu comme ça matin. En tout cas, pour Nangai, ils ont malamu te. Ils ont bien te pour Nanini, aza musali Nzambe. Aza mutu moko, aza ndena temps ebele ya kotanga Bible pour ala kisabiso makambu ndenge mukili ezotambola. Siko soka aza na basi mibale. Mwasi wana kuna aza na problème, moi aza na problème. Yebisanga kozwa temps nini ya kosimba Bible pour ate ya biso ou bien asosola bien pour na kola kisabiso bo tozo bunga nzela yango na pona ngai pasteur pinza pona ngai na monika akutuzaka na mwasi moko exemple malamu pinza pasteur malamu akuzaka na mwasi moko batebele bazala baonde ba commerçant bakende ba église po bakende koluka mbongo bazombenga ba pasteur baza pinza mingi te na kati ya Kinshasa obe abasali Nzambe pinza kuna bango baza mingi te bazaka ba koibalati ba poso meme eza normal te. Eza mabe parce que Bible lobi 1 plus 1 égale à 1. So pasteur abasi basi mibale c'est kaza sur Nzambe te. Pour la Bible eza bien te. Nzambe acha mwasi mpe mobali moko. So comme na basi mibale eza mabe atobali bango mbale également place moko eza mabe makasi.
wana seke fubotu na pasteur na beseka yebi oya sali moko seke na sima yesu zana makamushe bomba miana mabeza basi mibale est-ce que so che bona ndako est-ce que ba yoka parce que basi mibale mobali moko talaka ya dia mabe yo mo calculer ya basi mibale mobali moko eza dia mabe makasi ya lokola yo mobali moko ba mwasi moko asu mibali mibale fansi ba ndako mo est-ce que mibale ba bunda te bon betonga mususu olandi ba religion mususu ba religion ko olanda raté eza ba religion mo mabe makasi parce que ndenge bible lobi basali mwasi na mobali moko là basali mwasi na mobali mwasi fadege to former corps de Christ mais ce sikoyo que mobali akomba la basi mibale to basi misatu en tout cas la Bible vraiment n'a contacté en tout cas esimbate vraiment ata mukie bien aimé esimbate to banga nzambe makasi ngo mona tanga suka bato bali basala makama be ata suka a bientôt kala te fimbo nzambe zoya nzambe vraiment telemi parce que bato belé ba woli biloko mukili baboyi nzambe apesi nzambe mukongo mutu azana nzambe folo ba vérité na lobi mutu mo te nzambe benga so tali na kati ya Bible ezana basala nzambe o nzambe benga babala mwasi moko babala basi mibale to lobaki mwasi bozala ki na akufi après otikali neona siko potikala moko to obali mwasi mususu mais obala basi mibale en tout cas eza mabe makasi la presque exemple pour yeba est-ce que mwasi moko akobala mibale tie bando mo babunda te boyoki bino moko kasi tokolobaka malgré na bareligion misusu kobala basi mibale to ebele eza nango permis mais esengeli koyeba ke pasteur akoki kozala na basi mibale te wana ezali loi ya bavrai chrétien Kinshasa eleki partout comportement ya basi oyo bakendaka kofunda mibali na bango soki bazali kosola bien te na ndaku mwasi akeki kofunda ye na musala tozwaki réaction ya population ya bakinois ba mama pe basololaki pour ko décrier bien sûr comportement wana. Na mabala mingi ba mama bayebaka te lolenge nini mwasi ya libala akoki ko se comporter. Okomona mwasi soki kaka sali discussion muke na mobali na ye na place ke abongisa na mobali na ye na ndaku. Mais mama akokende ti place mobali na ye asalaka po apesela ye rapport epa ya patron na ye. Comportement oyo toyebaka te ezalaka pona nini? Tokitaki na terrain pona kotuna na population est-ce que eza malamu soki mwasi asoi na mobali na ye akende ti place asalaka po apesela ye rapport pa ya patron na ye. Eza mabe soki asalaka mosala apesaka mbongo ifo kokende kuna kotala eske bapesaka mbongo te eza mabe po okei kobebisa mosala na ye boko vivre ndenge nini conseil o na kopesa bango basala bongo te eza mabe basola na mibali na ndako après basilisi na ndako kolanda mosala eza mabe obebisela ye mosala po makambo nyonso tu babongisana na ndako mpe na ndako ebongi te ebongi kaka esuka kaka na ndako mpo na nivo ya mosala wana eza mabe conseil wana opesa bango basala bongo te mpo wana eza kobebisa mosala mpe okobebisa jus na yo moko mpo na kati ya mosala wana nde boyobisela epai na nga namonanga eza mabe po aza mutu mobali no asala ndako akoya ndenge ake mosala kozonga akoya kaka ata likambo eza monene fo aya ozeleka ntango oya boyokani kaka osololi makambo esi alobi boye bato oyo basalaka ndenge wana eza malamu te po mobali aza mobali na yo aza te ole mosusu oyo ndenge ake boye akozonga lisusu te bazala ndenge wana te ifo kozela mobali na ndako bobongisi na kati ya ndako ndenge bobandaki bobongisi ata makambo eza minene ndenge bobongisi kaka namoni ndenge wana lelo ke todiskite na ndako oyo kopesela nga rapport kote ya mosala soki ke balongoli nga na mosala ngano tovivre nde donc pour ça vivre ekozala te ekosenga kaka ke bamesentente ani continue kaka
conseil nakopesa bamama moke baoyo basala yango batika vraiment batika bameka kocharge mpo que ça soit mabe eza babongisaka kaka et que jamais kokoma ntina niveau ya mosala mpona nga eza malamu te na mosala soki oyo opesa ya mobali rapport na mosala ekitisaka nanu dignité mobali na yo bon baomonaka non aza responsable ete na ndako na ye ti madame aye na mosala kopeseli rapport mpona nga vraiment eza bien te vraiment soki mobali aosala bongo yo zwa engagement ya kopesa conseil na ndako achange ke okende nango na mosala eza vraiment bien te eza kokitisa nanu yo valeur na yo mwasi eza mpe esu kokitisa valeur ya mobali makasi comportement oyo eza malamu te po wana eza kobebisa mosala ya mobali pe eza kosilisa respect ya mobali na yo na mosala. Donc patron ya mobali na yo akozwa mobali na yo a considération lisusu te. Patron akomona ye comme aventurier, donc bino ba mama bosala attention. Problème ya ndaku esuka kaka na ndaku patron azana tina ya koyeba yango te. Kinshasa eleki partout. Phénomène sous-traitance bato ebele ezoko bimaka na quartier ke asalaka nzokande asalaka na sous-traitance, c'est-à-dire akwela likambo akwela matanga problème ezoya koya likoloti na se société oyo asalelaka mutu akokipe ete ezali préoccupation moko oyo totalaki mokolo ya samedi. Rédaction et KNB kanisa ki pona likambo ya ba système ya ba sous-traitance. Lelo na ba entreprise ba engagaka lisusu batu selon code du travail à République démocratique du Congo te. Pona ko engager batu ba koma ko recourir na ba système ya sous-traitance. Kasi batu nyonso oyo ba kota na musala na nzela wana ba travaillaka na contrat à durée déterminée. Agent bafutamaka à travers sous-traitance oyo epesa bango musala pe lisusu en cas de problème neti santé liwa pe accident ya musala entreprise ezwaka bango en charge te na yango tosolaki na population pona koyeba ba avantage pe ba désavantage ya système oyo babengi sous-traitance. Awa soki eza na eloko ya buzoba ya komekela bayakomekelaka na Kinshasa oza comprendre Kongola aza lokola moto azanga tata azanga mama or que mutu azosala aza na droit azala protéger na musala na ye. Donc quand il y a un problème sécurité faut pas garantir ye pour c'est un parent aza na responsabilité mais lelo rotala on ndenge ozotalisa wana sous-traitance eza mpona kokima sans sa responsabilité. Et pourquoi eloko wana ezosimba parce que na bapoche na bango baza na bakonzi na biso na poche. Donc ce chef là préfère que peuple akufa na ye na ba risque azala anéanti azala minime mais il y a ton bandako étage il y a s'enrichir, c'est ça le mal. Sous-traitance c'est le moyen na sens moko ya association de malfaiteurs. Donc tu comprends parce que tu n'es pas sous-traitance ba droit nanga au compagnon ngana salelaka az incapable ya remettre ngana ba droit nanga. Tout dépend de notre gouvernement. Ni ça pour la mutu le ministre du Travail, c'est à lui à son précaution. Il y a des mécanismes et tout on est entreprise et ma sous-traitance. Parce que l'époque de Mobutu, tu as vécu un côté. Même il y a Kabila le père. Et quand l'époque il y a Kabila le fils, c'est pas parce que ça là. Évangile selon leur ventre. Non, il y a repensé la population. Bah, appauvrir encore davantage peuple. Oyo, Azana, ma coquille, après comme ça, n'a pas si, bah, Zouzou, et donc, on a mis sous-traitance, bah, tié wana. Sous-traitance, ma malitation, on va porter le mot moyen. Ceux qui le cadre de Moussala, bah, on reconnaît tout le monde parce qu'on a une paye journalière. Sous-traitance, en réalité, ils ont ma BT pour ezali eloko eza na traité international pour na bato nyonso mais eza mabe na sens nini babiso ba congolais toujours na sens ya mabe moto akoki koyokana par exemple osalaka na société moko ya sécurité société lokola par exemple Sinel azwa bato ya ngobila par exemple
il paye les gens par exemple $300. Mais il y a 80$. Là, il y a un problème, il y a société, où il y a engagé, où il y a la sous-traitance. Mais le problème, il y a un patron, il y a sous-traitance. Si le patron a sous-traitance, il va traiter les choses vont marcher bien. Mais sorti le patron, il y a sous-traitance, il va utiliser un bateau mabé. Dès là, il y a un problème. Mais la société en soi, il y a un problème. Dans l'époque à Kala, il y a des compagnies Nyoso à Congo, par exemple, Sotraz, City Train, Braliment, Unibra et autres. Moi, je pense que sous-traitance est à la raté. Bien soigné, bien traité. Mais le sous-traitance, c'est une façon, il y a s'organiser pour créer l'entreprise et la parallèle par rapport aux travailleurs. Parce que compagnie de la sous-traitance a qu'on s'interposer entre travailleurs et la société où il y a ça. Donc, il y a une façon de créer une dans le sens que il y a à s'interposer. Salaire, il y a travailleurs, à cause de la temps, la compagnie a foutu $300. Mais sous-traitance, à Kati $200 à Zui, après ces travailleurs $100. Nous, c'est là qu'on a pour l'avantage là-bas. Au moins que ils ont la montée. Ils ont pour la faveur là-bas. Pour la faveur là-bas. L'importance, il y a sous-traitance, ils ont toyebi que sous-traitance eza moyen oyo ezopermettre pe bato bazwa misala parce que na mboka na biso misala eza mwa pasi kasi tokosenga na bakonzi ya mboka batala nanu likambo yango baagent oyo bazwaka misala na nzela ya sous-traitance bazomérite considération pe kobénéficie na baavantage ya mosala lokola batravailleur nyonso mpo bango mpe basalaka misala na ndenge kaka batravailleur misusu basalaka. Kinshasa eleki partout. Tokomina suka ya rétrospective ya semaine abiso. Topesi bino merci pour la fidélité na KNB News. Bon continuer kolanda biso, bon continuer ko réagir na page Facebook na biso. KNB Magazine pambate kunande soki okoti kokuta babilo ko nyonso o tozali ko cha, c'est-à-dire ba émission ya KNB et puis ko bossa na te ko s'abonner na chaîne YouTube KNB News Oyo ezali ko lakisa déjà ba émission Oyo KNB News et proposaka bino biso tozali wana kaka pona ko servir bino semaine oyo mobimba na sepeli makasi ndenge tokutani me nazaka na posa moko posa na nga wana na ebite soki esila mokolo nini posa na ngai tokutana ka lobby Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki kino